ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate. Kolala kolamuka ezali bongo abitidete talatina esika nyonso ezwami biso toloba ete Yesu Kristo nde moto ya Yambo. Bande ko balandi ezali pasi pema wana République démocratique du Congo pambate maye mazali ko salama ezali penza maye malongo banite. Bande ko balandi pasi ya im ekolo Congo toyebite ko silaka mokolo nini pambate mokolo na mokolo ezali bobenge ko botama makambo ya lolenge na lolenge to banda nano na basango ya tata mokonzi ya ekolo lolenge ayaki tata mokonzi ya ekolo ayaki pe baimboka Congo na pasi na motema ya komona ete ye aiba mapona mabango pe azali ko bima ko zonga ko ya ata kona likamoko ya malamu te pona ko yebisa ba ye ekolo Congo ndetala tina bana mboka babimaki na ba drapele pe biloko bia bango ya elongi ya mona mboka Martin Fayulu Madidi oyo aganyaki massivement ata ko bato bazali ko linga kondima te bato babimaki pe bayembaki baloyembo ya kofinga bafingaki ya koloba balobaki ezali bongo droit ya moto na moto tokoki ko pekisa yete kasi tata mokonzi ekolo na lolendo bwa bango bayi ekolo bwa bango abetisi bayimboka Congo bakangi bango na bato mosusu oyo babimaki te bazalaki te na yebisi bino ke na Tshangu ezalaki penza ya koyinda bato bakufi bato babomi bato lelo bisika bakei toyebi te kasi tata mokonzi ekolo na lisi kulu aye yambo azwa esika alobaki ete akoboma baboloko pamba te bazali ko kanga bato injustement mais tozali ko kamwa ye oya finga Kabila ye oya zala ennemi voire même ya papa na ye biologique oya bota ye oya zala ennemi ya ndeko na ye Christian likolo ya kokele ko funda bango epa ya Joseph Kabila po ye alia 100 000 oya tutaka tola yo kaka yango pasi lokolo ekitaka na maboko ya tata na ye po ete ba somba siège na bango wana ya yoka motema pasi abetela yango tolo kopo wana ezalaka ya ngai na mona mboka Sami Badibanga kasi lolengo ye afinga Kabila lolengo ye aloba pona ko finga Kabila ese Kabila bomi Kabila beti lelo ela Kabila bakomba partenaire kasi tata mokonzi ekolo oyo yo lobaki yango te oza kosala bato oyo betisi bato oyo bomisi bato oyo bakangi bango bisika bakena bango yebite yeba ete baboti babango bazali na pose bana babango bazali na pose mibali na bango bazali na pose basi na bango bazali na pose bilenge basi na bango pe ba mama babango po ete motango ya bato bakufi nano bolobi yango te kasi toyebi ete bato bakufi bayike pe tozali kozela statistique bwa bango na bandeko babiso poto communiquer na bandeko bazali kolanda biso na molongo mobimba pe na fin fo ya République démocratique du Congo bande ko balandi ezali pasi pe mawa tata mokonzi soko zo sala makambo malamu te toko finga yo toko kanga bibebu te poto lo bakozali ko sala makambo ya bolema po ete Joseph Kabila oyo tango akota ki to beteleki bango maboko Mose Laurent Désiré Kabila bayembelaki ye kasi tango Kabila oyo ya gangster asali makambo malongo banite na yo na biso elongo to finga ye Kabila bomanani Kabila betaki nani Kabila zongiselaki nani yo finga Kabila mbala na be mission bayo oyoki Kabila telemi netando yoki pona kozongisela yo oyoki moto moko ya Kabila telemaki pona koloba na yo soki ba répondaki yo meoza ina bomo ete na lolenga lokoso ya mbongo yo kele kolia la bango avant tata na wakufa boni lelo yo sala makambala moto lingi peuple congolais lobate okoti wana ba nomé yo to salaki maponami na yo olobaki okomela mbondo oyebite mbondo ezongelaka moto lelo oyo okomi camarade ya Kabila lelo oyo peuple azali ko souffrir peuple baloba lo papa lobaki le peuple d'abord yobo ya yango papa na tambolaki na kombo ya peuple d'abord ata ko papa na azalaki ko lia bambongo ata ko papa na yo azalaki ko kene ko zwaka bambongo ya bato pe na sima zongi azalaki na mayele mayepo motomo ye mosalaki atangaki bakelasi baye akei alembongo mena sima lango azongi alobi ekosala mabongo te po mbongo oyo ezali mbongo ya ye ekolo Congo boni mwana mboko kokoka makambo to lingi to bombola salibeka boni to yemba te to loba te yango biso na monoko la biso yongo kangango lingo coloniser peuple congolais koleka kutu Kabila oya Rwanda boni papa na ngai boni mayele mabebo makambo lobi ozo kokisa yango te kasi tika la yebisa yo
awa yo zongo yokukuta na makambo na yo peuple oto bande ko sensibiliser bango poto bundelo bitumba na ko sensibiliser le bisusu bango te lolenge yo bomi bango lolenge yo bomi bango na ko pesa lisu maboko epala yo tenga na bande ko yokelo mawana lobi ozali mwana ekolo nzoka ndi ozali étranger boni ndeko okei bato ba FCC ba komeli yo mokanda mabango na mayele mabango ba explique yo lolenge ya makambo nyonso ya mabe oyo sali pe ba yebiso ozali ko bosa na Felix ke FCC na cache bazali bongo bato moko batangeli yo motango mikanda wana ese komeli yo lolenge nini batikelaki yo misolo yo kosi na batoke yo kutaki banke ezalaki na misolo te okosi peuple lobi okutaki atakoli yo ta moko te lokuta wa yo ozali moto la lokuta moto la bokosi ozali ndoki ozali kosambela nzambe ya solo te bokendaka ko remplir baban inutilement yo ozalaki moto na yamba ya Philadelphie yo ozalaki moto na yamba ya kotanga kombo ya nzambe pe kotanga buku ya nzambe Biblia buku elobi elingi solo buku elingi makambo ya lokuta te papa Kabila la bato baye balobi sembo ba détailler modèle ya misolo na bango bazwaki ba crise bakutaki ezali ya solo l'époque Mobutu bango bayaki bakutaki ba crise ya bango pe babundaki pe bitumba ya bango tolo bakaboko cité lokola yo boyokalaki na bango la partenariat babino ba pesi yo misolo ba bongo misolo yo komata pe pozui misolo banani pepo yo komata ba militaire boyo batuni yo te nani apesi yo misolo basali lo cotisation ezali mbongo ya mwana mboka Joseph Kabila oya defaki na mikili ya bapaya mbongo Bolanda tikela ki alobi kene nango otonga mwa madusu misusu ya mike ba mbongo yo kosala banzela ozwi wapi ezali ba mbongo ya Joseph Kabila lelo nde babimisi yango na bato bango ya FCC pona kotalisa mokanda ya bango pe balobi ete ozali koluka conflit pe batieka ka témoin bato bayo oyo kendaki na bango epai ya bapaya batie témoin ba militant bayo batie témoin bato Union africaine batie Union européenne batie Union africaine pe batie peuple congolais cela veut dire balapinda ibabango balobi ete yo lolenge ya makambo ozali koloba yango te yo na bango boyokalaki bango bapesi yo misolo yango yo oza kodondola bango pe na sima na lisi kulu bwa yo okei koloba ete bamindele bapesa yo maboko po obengana ba dictateur balobi na français ya bango ke ba regretter mais basengi na yo pe basengi na bato bisikelo so yo lekaki bamona lolenge kani yo zali koluka conflit pamba te yo zali partenaire wa bango oli misolo ya bango ndeko olei biloko ya mbwa préparer mbango bana baimboka Congo Kabila apesa Felix misolo oyo yoki batuni ya 2015 Kabila justifié yango la bato ya FCC pe bato basigne mongoloto wana bazali zomi na mwambe oyo tolobaka na lokota ya français bazali 18 bato basigne yango babongongo bato na bayele lokola professeur bazali bato bayike ba Joseph Bakile bazali bato bayike ya mayele FCC to na bato mayele bato lokola bakengo wa dondo kosakala bango te bali mayele o na cash bali te bato ya mayele tout o bazali la République démocratique du Congo bazali bato ba FCC pe basigné mongoloto wana 18 personnes pona koloba ete batalisi méfiance na bango na président de la République basalaki na bo pété pacification ya bango ba pesiye bokonzi oyo bango moko baza koloba ke salama te basali passation de pouvoir ya bango ba pesiye bokonzi ba pesiye biloko loso balobi sala po yenda lobaki na bango na ko batela bino na biloko bia bino bazwi misolo ba pesiye misolo nyonso Félix osala ngo ba voyage ezali misolo ya Joseph Kabila Kabangi banzela nyonso azotonga ezali misolo ya Joseph Kabila Kabangi ye azalaki atakola eloko te siko ye alingi abongwanela bango ngando siko ye alingi abalukela bango siko alingi asaela bango mayele mabe azali koya kokosa ba milita baye ke ye azwi atako misolo ya Joseph Kabila te kasi mongoloto ya bato ya FCC esili kopanzana po ete tango nga nazwi yango epanzani na bato molongo mobimba pe na cabinet wa ye Félix azanango siko baimboka Kongo toko bunda etumba ya ye lisusu te toko tika la kopesa ye lisusu maboko te po tomoni bolole na ye biso sikoyo toko telesa mandoki epai ya Joseph Kabila Kabange
po ba benga na ye na bokonzi po ete mibeko nde kokanga ye sikoyo atambo ye na lokuta article 166 nde ye kokanga ye article 166 nde eye sikoyo kokanga ye pamba te balobi ete azali kotambola kolandisama na mobeko likonzi ya ye ekolo Kongo te balobi atamboli na libanda ya ye mibeko sikoyo lokola FCC eza na kati ya mibeko ye Chilombo aza libanda ya mibeko sikoyo mibeko ya ye ekolo Kongo mutu kokanga ye bapaya wala bakokotela ete po bisika loso aleki bapaya bayebisaki mpe babendaki ye matoi mangongi maye na kokende koteka ekolo Kongo ye azali kosala lokola makambo ya lolendo po biso toyeba bango kalake DVV de Mulu Vantar kasi aye kokutana na mwana Rwanda oya kosukisa ye pende kosoko sale loloko toko pesa maboko na munguna wa yo po ete abengana ona sema biso to bengana e po soki ozati azala makasi te kasi obongisa bitumbo yena bango yo okiti na Kishasa wandi oko changer langage po kosala siko propaganda zoe olobaki yangoti oko sala propaganda zoe pe zoe akovanda azala gouverneur na kuna na mboka na biso la este siko bandeko bangai botala makambo mazali koleka botala makambo oya bolema botala makambo oyo ya babelole Congolais ko sa belole te Congolais okoki kozala moto na bolema te moto na mayele mabete Congolais telema oboya likambo oyo na dernière énergie na yo yango wana bomoni joli kiyedi la reine Olga Lompingala mokiteno Florence Batondo Mido ba femme capable d'Angola yango bomoni Anita Babin nazali ko yebisa na bino na gima pendo oyo bobakisela de la reine papa nanga na lobi to bunda ingeta kilame bokila lokondo femme pekato plus 49 isa konkoina papa Emma nzinga to bunda bande ko nyoso bo bengi ngai bisika biso bozali na États-Unis d'Amérique ba les États-Unis botomboki siko bolalite papa nanga shiko mawatu nalobi to telema pola ko bunda la ekolo Congo bino nyonso bozali président wa ngai o na nzimie na motema manga mobimba pe na molongo ya République démocratique du Congo anzimami oyo pe toko sala na ye makambo toko la musa pe toko fute banguna ya République démocratique du Congo dehors ezali bongo président Enoch na parti na biso 2II tozali koyebisa bilo te ete ezali parti moko ya démocratie tozali pona démocratie universelle et inclusive donc démocratie ba biso ezali kokotisa yango ya molongo mobimba biso totali bato na mayele te bato na mayele basala mila pepe na conférence nationale souveraine tozo eloko moko te libungu tulu jelo totuna mwana mboka monseigneur Mosengo te ayebi conférence nationale ta kambaki yango te bato ya lopoto bato batangi bakelasi ya mayele pe libungu tulu esimba te yango tolobi na palati wa biso 2II tozali bongo na démocratie universelle et inclusive tozali kuna kosala nini tozali kobenga mutu nyonso inclusive elingi kolakisa nini ke toponi kelasi te toponi couche te pe biso to tomboli nde kuna ba mama to tomboli lokola ba mama Chantal ya ola patrona to tomboli ba mama Mboyo bokilo lokonde femme pekato to tomboli ba mama Jawa mama musulmane mokonzi ya ba mama musulmane na Centrafrique to tomboli ba mama Balanga na France mama Dorcas to tomboli bino bokota na kati ya parti o bisika lo sobozali ba mama e mama Sylvie Mbenza to tomboli o mama Mireille molongo na papa Godard to tomboli o mama Sylvie Mwamba molongo la giwa nzambe to tomboli mama Tari Rita to tomboli mama Kikita Chapire to tomboli mama Mami Leba to za ko tombola ba mama nyoso bisika boza na France na États-Unis Rita Mawete l'enfant propre de Londres to tomboli bino la partie la biso to tomboli Anita Babin bisika Babin la laka ah mona moi so beauté plus beauté égale Anita Babin agi mapendo de la reine toza ko tombola bino pe ba papa boya po bisika ba mama ba tombwani papa zangaka te po wuta na ekela tango nzamba ko kela ache mobali alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut natindela être semblable apesenga moko wate siko mama azalaka différent na papa po mama plus c'est la spiritualité bisiko moi ça kotaka soki moi ça lali tolo na se aleli epai ya nzambe na ye nzamba azangaka te koyanola noki yango tolobi nde totomboli bamama mpo na nini bamama bazali ba être moko ata ko nzambe avandisa bango lokola royauté soki botangeli ngai mpenza na Matthieu 10 bokomona lolenge nzambe atomboli bamama bokomona ndenge alobi bamama bazali nde trone na ngai nzambe
bokomona ndenge ni soki mama baby nzamba kene ko récupérer noki mari pour le bi moi ça ko bunga te na misu na ye moi ça za vase d'honneur moi ça za être moko trop cher yango moni na 2 UI to tomboli ba maman to lobi maman nyonso o elinga ko sia de la presse jolie qui yedi maman nyonso a sepela ko sia de la presse ozali membre il y a parti la biso 2 UI pour la nuit to lobi 2 UI parce que tozali démocratie universelle et inclusive. Cela veut dire démocratie autolingue to instauré dans la République démocratique du Congo. Ezali démocratie ya bato palati ya lokutate oye ko tala kaka tuku bianza. Ba o bazo somba bango c'est facilité. Yango mo to tombole ba mama. Parce que maman tanga zoka décision na ina likambo. Ah boyebi ane. Boyebi anet. Bande kolanga mbanda ya Anne abotaka bana boni jomi mais histoire bana na batanga la Bible mais tala Anne tanga kota ki likamba lobi te na kotika te mbanda finga kanga chelo kanga menga likamna ngana ke ko kata na nzambe na mosali ya nzambe amona ki Anne lokwa lango ya biango mona mwaso ya lango otoni po Saint Esprit le kaki yango ba mama tango ba kota ka likambo to bungi sakata basala nzambe po ko tela ko sambela ya mama eza ndenge nini nzamba yokaki pe mwana moko kaka Samuel bomonde nga sala nde mwana na biso moko ba mama tozobota ezali 2 UI elongo na papa o batindeli biso Enoch yango na lobi ba mama o ezoleka la Congo ezalo lengete bana Congo bakufi po ba boy na bango Félix Chilombo ba congolais ba bomi bango na Félix po aboy na Félix yo sur la théorie Félix yo sur le kokanga Félix yo sur le lisabana Congo yo yeli suko songa kana procédure moko to boyaki kabila kuta bane ko sala ngo ya ko bombana mais yo yekane loloko ya kabila kundeli biso ba force commune sali makamabeto boyiye yo po boyiye aboma bino azikisa bino yo yesu na méthode wana ya assassinat ya tuerie ya kokanga papa nangai to lingi makambu wana te papa Carle Bontongo président na biso la kata kimbantseke oya simbi pa ko tombola parti na biso 2 UI vraiment tika nzambe apambola bande ko balandi ezali pasi pe mawa yango tozali koloba to bimisa énergie ya sikate to landaki bango to yembelaki bango to lobelaki bango tala lelo bisika bafuti biso bana ba ekolo Congo to landi lokola babelole lelo to yebi bisika ba comité to yebi bisika baza ko sukate to yebi bisika baza ko mema biso te tala siko FCC sali mongolo to ya mokanda ya makambo la yebisi bino me mikolo mi bale misa to boko ka jifendele te o ya beti biso ba congolais ndenge ba ko beta yena ba monya Rwanda te bato ba FCC bato ba yele bato ma yele o ye Félix akokana bango te bato ma yele ba professeur bongongo ngala zala na yena FC la mangue nazala bango la kengo adondo akolonga biso te akolonga bongongo te ministre akolonga yete po biso to sala ba campagne to bunda na oka moto ya bongongo akokoma te yango lazali ko yebisa bino bato wana basine mongoloto baza 18 personnes malobo bango balobi pe ba témoigner mbongo la bango Félix ozongisa mbongo la bango po ki ya miche yona bango linge beba pe balobi ba regretter la maloba na mais loko zoluka conflit biso to ko coach la ola bango conflit po to ko sala be mission ko déstabiliser yo parce que de loko oyo sali ba promesse la kaki biso et salamité et preuve ano yibaki biso maponami Martin Fayulu Madidi to ko kufa na kombo na osiko peuple congolais kufi po nanga to si to ko kufa na kombo la Kabila to kufala komone Félix to kufala komone siko yo molobeli ya ekolo Congo 62% Martin Fayulu Madidi o telemi wapi ba congolais bazala posa na yo o telemi wapi so ba congolais bazo kufala lelo po balingi yo soki ba congolais bazo kufala lelo likolo na yo soki lelo bato ba bomi bango la cortège à Félix likolo na yo oyoki yango pe mais siko réaction na yo ezali nini bokomi wapi bato bakufala kaka bola Congo to kufala kaka bola to kufala kaka banyama to kumisa kabino bino so bokomi na mendele botikali ba congolais bakufi siko peuple ekufi wana peuple ba bomi wana disparition ya batu wana nani akosambela bango gouvernement ya bango justice ya bango makamunyoso ya bango tokokota na bureau nini poto réclamer nombre ya batu bakufi combien ba blessé baza combien disparu combien to yebino statistique ya batu wana te yango tozali kolela na tout congolais mwana Congo nyos holinga ko de la presse ozali banda ya mboka bino batu bobenginga na este ba mama nazali koya na koy makasi na ko telema poto bunde tumba oyo tozali koya na pepe ya sika 2 tozali koya bande konangai tokotsa démocratie ya solo démocratie universelle o ezala ba mboka nyos pezala inclusif tolingi mutu nyos koyo capacité benganga mama oseya ezala ozali na défaut corporel koyo capacité biso to boki bilote ata kondenge basa ko boma bino balbinos biso to boki bilote tozana tendance nyos couche nyos otanga te oyebi eloko te yaka kela sengo to kelango wapi kela se malamu nde ya nzambe soka te biso la buku na bomoy okomi intelligent plus que les intelligents o batangisi bana ba professeur école na biso ezali
ezali ya nzambe tozali ko enseigner bato la parole de Dieu to boyinde trahison soko ena trahison to ko lécher to ko sala la yo élection toko sala élection j'ai dehors sala élection tanga lobina kumba molongo momba poto bunda bitumbo nzamba yebise non j'ai dehors mon fils masa batunga nzambe la sala kala kata master kende salisa bango élection ba lécher mai lokola bamboa bato bako lécher okozwa bango élection salamaki bisope na 2 UI toko sala élection parce que nous prêchons la parole de Dieu to tcheli loba ya nzambe to lingi ba femme confirmé katina bonzambe tozali kokena pasika tolobi to tombwama merci nabino na elaki bilo basango ya sabotage oyo président de la république asali biso o biso tozoye kila emawa ndeto ekipe ko yebisa bilo ke bato ba FCC ba komi mingoloto ya bango ba yebi ba pesa ba mbongo ba tomboli mingongo na bango pe ba yebisi bazali ba lié ba partenaire lokola ya le bezo longola bango abengi bango ba dictateur bango ba kolakisa yeke ya tamboli likolo na mibeko te azali mopanzi ya mibeko po ete malobono salobaki selon mobeke likonza mboka atosi yango te mawa mingi penza na bandeko babiso ba obo kufelaki na mokolo président na sabotage à salibino tika ete kimi ezale pas la biloto pese ba condoléances la peuple congolais pe bino ba obo monani te to ko bunde tumbana po ete bo monana nzambe ya Congo abate la bino sur mabota mabino merci na kabuya l'homme puissant o azaki bon na sima ya caméra le imbattable et l'incontournable merci na Pape Dieu directeur de recherche stratégique pe merci na sango mokonzi pare ya bémission bangai merci na bino nyonso bato bolinga kabiso nzambe amona bino. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.